champion Tchoura lelo ezana maman moko ataki 10 000 € nae pour la bino pour la sportif mais na comprendre pe yo poza na kati ya masolo wana parce que yo sele ba discipline délai mais lelo na landio na ba YouTube na landio na ba émission belé yo robeta yo po ndimo bunda komba wana pour nani pour na 10 000 € kaka to pour na babeng c'est tous les sportifs. Non, en fait, dans ça la discipline est belle et l'ingolo batte pour naza meilleur que les kabatunios. Dans ça la discipline est belle l'ingolo batte que mbami na l'équipe batunios sauté. Mais nzambe kanda ça grâce na ça la discipline est belle. Batu a ça la misuro le kanga bazali. Oui. Mais dans domaine na nga pena ça la discipline est belle. Si on a catch le lolo bateau et yo zaka no catcher yo zaka au début na boxer na Jésus Mufulu na de temps en temps tout le monde appelle champion qui fait azakana yo longo donc so ça na Paris beaucoup ma bête papa to ko beta makasi makofi siko eloko nini na na bana eloko nini yo zaka boxer au koti na masolo catch nini ga bon masolo catch bato wana ndanga so bato bazana ba idée ba vrai sportif so bazo la ndangai catch au mona Mohamed Ali asala ki catch so ko zana bato azana ba référent ke Mohamed Ali aza osala pe catch c'est mo boy Tyson Mark Tyson so bato ba botela ba combat catch ko mona Mark Tyson ala ki wana c'est un grand boxeur Mohamed Ali c'est un grand boxeur est-ce que Mark Tyson pas bunda catch oui so ko tel ba bato azo la ndanga ba iba combat catch bi le Mark Tyson azali mais osé kutu auto buna Big Show de remada tuzo landa ka mo Big Show mi atombola ekutu bo champion biso ya boxe mais ya solo wana mais oui et puis ça gagne ça moto bangonde bazo banga parce que ngai ni na sabo to ego sala boxe quand ego sala boxe na banga te mais vani to zona na Maurice Loma aso sala boxe sa boxe et ça il côté na mona di petit na di Congo na lui atena obunda judo et ça il côté mais quand attend ba yobi na ela katna ko mo banga bazo bango pour l'année no ko bete bango nyoso to bazo banga ba yebi ba kachero ba lenda bazala kata na solo na yo bete bango ni wa lenda yebi la o zo mo na kachero zo mo na lenda o zo mo ndaza makastu mais kasi na lobi yo tangina na komba kachero o yo moni azaka na Paris na Londres na Allemagne na États-Unis o moni ke ya subisa ma makachi na kangala machine de guerre na beti lo ko na bomaye d'ailleurs via Sakoli oui bon champion faut bango yo sous-estimer déjà adversaire na miyebi oni pas oyebi et na miyebi ba miyebi et kangala je kangala là zakana de temps tous les jours viva vienanga champion albia obetao makasi ozona na ya na ebisio edino ba rocha mo parce que ça première boy même donc champion champion à Bruxelles a royana ba arbitre international ba kachel musoba mindebe wa yakuna na fédération ba rovana to kosomba ba licence ko kota na kata norme na bango poto beta bango kaka to ya makamu to za dedo to obeta makaka na biso donc la bien obike quand la machine de gars ba ki sebele ndako du moment na otala ngote ni faut na banda ko bete ki se ko bimate to na ka mutu ba chaka 10 minutes batie ba no waka mutu 2 minutes makati te 10 minutes ya bitumba oui nani susu kachia suna ngolo kachia nani die dingwe on a petit na mala linga trop l'avenir de demain mwana sale ba bete mesuka koti kaka na resna bala na ngai mais yeba obunda tse obite na lobi na kobeta bango ya za ka champion na lo pour na ngeza te bitumba ndo champion za pobi ma champion fo bunda ito ko bunda mukolo wana mais am tabakisi ya idire na kobeta bango makasi musu na lisuka che musu de na simana yo nini travail kaka travail na po mikona comme ça la catch na Maurice Loma et puis mutabakisi attention na lobi na yo ozo comment signer ba do po bi ke Maurice Loma na simana yo champion Charles aza champion dans un respect belé na même fait na la machine de guerre c'était un bon champion ça les belé na catch mais pour la mukola ya avril ya makalo ya kacho nazo beta bango nyoso obosse tout d'abord et ça date ni d'abord ça en avril na bo possible la date ouais non ma préciser date te na bientôt ko sala déjà 3 ceintures des ceintures les a oyo bache na ve na champion Charles la chemo oyo ya yitani na zuango una vani sama ceinture na Belgique kuna aya ko chango so na zo mo yo mo no zalo bi que c'est un bon technicien wana suki na wangani siki na ibimagamba ya bon webi ke yako kango ba club wa na ibisio ngana obundo na obundela bango ndeye tali pour tali catch na sali no po catch bi sambla ya pasi liti na catch ya pasi obi na sali mikolo nzoto parce que bamba na leso ba prise ba shit ba nini ponga déjà na côté le ma déjà ba wana ba ibe ba okiba okokate on a côté le ma ma bango eza ba cloche na ba ipekite na forme nyoso mais siko dans makolo na makolo ya te beaucoup na ba shura ma oseko tambola ba double mikazo kido na ko beta niveau parce que na kenda ba on a sepo na ko bambana ya musko eska ba ko kale